Mbote na bino surtout na ebi bo sepelaka mingi bisoto le kara na liboso ba caméra oyo to telemi wana bo fani belé na liboso ba écran na bino bo sotala bateau to elaka bino ba masolo ya kitoko ba masolo ya réalité et surtout sous boyebi Freddy Akimbe oya Force TV 243 boyebi Christelle Mamo oya CL News ça dit to lingi réalité pour 2018 to lingi sous ba aventure ba baisse na biso to sala ngo kaninga to sala ka boye biso do lingi réalité et na bi boza ebele o bozo tala biso Christelle Mamo. Bonjour monde entier bazara bana bazara ba mama na biso ba papa na biso ba ndeko na biso ba leki na biso ba ya na biso na bi ke boze belé bona na biso depuis Force TV 243 bona na biso à travers CL News TV bo s'abonner massivement parce que to 2018 to c'est la bino comme sala le koleka 2017 malgré ba base na biso ezaka base et aux années on peut carrément si cause année à musala toi na mois de janvier faut que to sala musala to la sabino siko ok toza qui chronique c'est na biso kane ba benga biso mais siko musala siko et ya siko makasi bo CP là parce que to yebi ndenge Freddy Akimbe en tout cas ngana sona ba tubinga poto ba lingi ni sous tema mo ele karaba beso na baza beso siko musala yango 2018 yango to banza vraiment kana musala to banyo ngala musala wana a consulter to ça peut analyser moko ingénieur qui ele biso na ba monere boy boni papa bien c'est présenté ba to ba tala pour ba eba ingénieur Akima nazali analyser nazotala ndenge mboka ezokende na malamu na mabe tokoloba poto loba o ya malamu tolobi o ya mabe tokoloba c'est que tokoloba ngolelo to pe na perpétuer cours suprême mona bandi makamuna eka mikolo yepa bina 2018 na eko baksa un pierre perpétuer boni bien Freddy Akimbe ndeka tolobi ki to na télé réalité do ba réalité pena yango bandi ba vanti to na les cartes bandi ce qu'on a télé réalité ne mamde yango bandi o eza perpétuer ki to cours suprême dans la cour suprême c'est bien moi donc Force TV 243 en personne na CL News na CL News babi ki to lo bara réalité to lo bara réalité so mboko eta mabe photo lo bara to kangi trop dans to bombe belé toute photo bara réalité quoi to bara réalité pour ça to ki en avant to zonga simate ozambula sika photo bana mamba réalité on est to banyo kasi quoi on donc le baiser belé pour to na ba méchant fort ah ouais comment ba méchant to fanana ngana on a Christelle qui to solo na Christelle Mamo bilan au Nema Rambo et Nezoleka 2018 et Bandeli Bissona Bakokoso. Tout banderons d'abord le 31 décembre, Batouba Koufi, Saint-Michel attaqué, Makamuliki a kili. Tu es le 31 décembre, tu es le 4 janvier, où tu es déjà martyr de l'indépendance, jour où il y a mort, Batouba Koufaka. Mboula Beta Yamakasi Batouba Koufi, voire même maman m'a fait 5 enfants.
misusu balobi ke mama wana akangelaki bana na kati ya ndako atiaki kadena akendaki veye bamisusu makambo eleki ebele bimi wana Christelle Mama yo moni makambo ndeni. En tout cas quand balobaka mboka eza bien te so mboka eza bien te makambo nyonso ezalaka bien te. Maman se a bien été quand le 31 décembre, ces missions les a attaqué, côté la biso Saint-Pidi, c'est attaqué Saint-Vincent de Paul, attaqué Basango, Bazua gaz, Ngamokutu, Nazoki gaz à Touro, na évité so batcheki ngo pili débordé donc et ça lenga ma mis sous solo partout donc Raphaël Congo France donc les 31 wana ezaki nanu déjà mabe yango moni ana Kinshasa ndenge bonne année se fêtaka bonne année fêtama ki bongo te malgré bat bazaki na nzela mais ndenge za la raté il a ça que déjà 2018 ezaki déjà mabe ezaki le premier ezaki lundi allez jeudi les 4 donc mbula wane beta ki faisait kimbe ebomi nzela kolekeza te surtout batu bamai ebike bamai mingi ezoboma batu ezouta Gombe ezouta ville bamai nyonso ezouta ville batongi yango likolo donc batongi likolo siko te mbaka niveau eza bien te bamai na bango nyonso ezokita ezoya siko vers batu ndozomona ke na balingwala et comment dinda telaka commune lingwala commune lokale lingwala mais dinda oza peme na Gombe ezo dinda GB ezo dinda mire kweli orphelinat bana 4 9 personnes bakufi plutôt donc ba dégâts et salami na mbula wana ya les 4 donc le lot oza les 9 des jours ba enterré hier déjà ba enterré ki batu bakufa na Selembao batu bakufa ki na ba GB wana le ba enterré ba o bakufa ki na Bandal oyo ba RS akangela ki bana ya locataire na indako soit disant que bazaki na ba problème na bango locataire ba kenaki même ti na service habitat pour que déclarer que na ba RS na esimbate il fallait donc cela a commencé les ka ba boy maman wana longwa ki kenene ovanda na église atiki bana la tana a récupérer mbongo na ya garantie maman lopango wana tellement déjà baswana kana maman wana kanela ka eseke zela na olakisao seul moyen rosala ka kokangela ka bana porte bakufa en tout cas congolais za mutema mabe na niveau moko kotala maman wana akimbeza pasi na leli maman na ndenge tolo baboy ba mona image ya maman on voilà maman na pasi na ye autaka okufela mobali jeune une jeune dame akola na bana na ye batikele bana na ye alongola kata souci mobile ne babomeli bana bakangeli ba toujours ça interpréter maman qui est veillé le 31 décembre akangeli bana bana batikala kufa non maman qui est déjà au van église n'est-ce pasteur pe ya dernière dame expliquer ngo maman akenda ki kova na l'église parce que yena ba RS na e ba no simbate siko na ebite to bana totala pe de ba image ngo na ba kinga bo maman lopango tubi mona locataire est-ce que so osana na ranking moro boy il faut aussi songo kana bana siko obomeli maman batu bana 5 okangeli bango ndako kadena libana bana balali yo kangi kadena. Non, préféré tout à nous image il y a pasteur n'enga Amérique expliquer ceux qui passent en raison ceux qui passent en tort tout à nous image comme ça tous après merci. Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Bandimi o bakufi 5 bandimi na yo mo pasteur ofanda ki place ozaki na ndako bien église ozaki sanga ondeni. Et c'était pas facile à digérer. Donc c'était comme la foudre, parce que c'est la toute première fois il y a qu'on vivrait le Rwanda dans l'église. Et puis directement je voyais la maman comment vraiment elle était en train de souffrir. Donc ça là qui n'a pas si ma casse. Et ça qui n'a pas si ma casse mais ils en a battu. Oyo bandeko pe moko ya biso net ya presse basala ki ba image na bango ba condamner plus église par rapport ya que maman kenda ki soi-disant veillé et akangela ki bana ndako
c'est les kaki et comment étant repos donc ba te belé ba lobby ba n'importe quoi concernant église na yo oza gagner d'âme. Merci beaucoup. Na oti koloba wa que dans la démocratie hein, il y a la liberté d'expression. On te l'a montré à koloba o ya moni. Mais je crois que ce mutaza journaliste a la recherche de l'information. Il fallait que ne pas zinga église hein. À tout nabatu. Est-ce que les lots veillent zaki à auto ezakité? Mais ça m'étonne que bazo pèse information ou ba vérifier. Alors on a évité ce qui va éviter Moussa na bangoto ba éviter. Mais une autre chose est vraie. Il y a soit lobaki que ce qui va te bani kolobaka ka malam nabino il faut télémaper ou mitou nasi ça va. Hein? Donc toko ko s'attendre te ka batu baloba malam nabiso. Ce batu balobi pe mabe ezali malam. Alors église nabiso organisé qui veillé était tozaki na veillé le 31 décembre le kola bambola nyonso. Mais moi aussi j'étais étonné que maman a kendeki église kobondela. Et je me suis posé la question mais une église de prière ezakité parce que mercredi wa nambole betaki na butu biso za na culte. Mais tokangaki église na biso depuis le 31 aussi si veillé tokangaki église il n'y avait pas d'activité mercredi ni culte ni veillé ni quoi ezakité. Mais quand je me suis informé bah c'est maman a kendeki ko sambela na église. Et puis, na lukaki kotuna ye moko mama. Attends, on a kendeki na poka pour na consoler. Absena papa oteyaki ki ane oyo nzamba osala biso makambo minene, osala biso miracle, akopambola biso. Alors yango na kendeki na église pour na kobondela pour na bana na ngai ke mbulu oyo batanga malamu nzamba pese biso mbongo pouvoir na bosenga na bango problème ezalate. Alors elle m'a dit encore un autre volet on a yebakite qu'elle préfère venir à l'église qu'au bon de la Nabutu parce que bazo ko na mama lupango te et mama lupango pe alingi bana na yete voire même likambwana ezali na commune ba jija ki yango na police et balobaki na mama na zongi c'est garantie na ye tila mama azongi sa garantie te donc azo sepela aya na église ko bon de la ki afanda wana mama wana finga kaye aloba makambo. Et selon les informations à ma possession, tango mbulebeti mama wana nde ayeko kanga kadena na ndako wana. Ce n'est pas mama ya bana. Mama ya bana azaki na église atika ko kangela bana na ndako. Mama lupango nde akangi kadena wana. Voire même akima kina mobali na yeti lelo. Donc ce n'est pas la maman et l'église n'avait pas organisé de veillées. Maman yemo kwa kende ko bonde la pona bana. Est-ce que ça m'a bé ko bonde la pona bana? Mais il faut savoir que dans tout ça, c'est Dieu qui le permet. Nzambe ayebi pona ni a permettre ngo. Ezali kambo libosote na makambo nzambe. Job akoni ça. Bato baloba kindenge bato bazolo balelo. Mais na suka bato ba comprendre que o nzambe asaki na bomo ya Job. Ezaki pona tina bolamu ya Job parce que nzambe apambola ki embalami bale koleka. Bien sûr, apparemment, tant que tout le monde a pas si. Mais ceux qui comprendre les autres, mais l'objet de comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Voilà pourquoi Nakati Makamdion so et c'est le tout comme ça. Moi, question, il y a stress pour aussi Sinabiso, gouvernement paye et Tchao Maboko. Maboko Ndaban. Oui, maman a payé un rapport. Babenga qui est na gouverneur Kimbuta na commune ya Bandal et bachie mamboko pour na pasio yelié à salamatanga malamu makamnyonso et le malam. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà total image wana pasteur alobi batiga rotam sa kombo ya église na mabe parce que jouango azaki na prière te yepe ko tatunaki maman. Maman qui est dans l'église, il y a beaucoup de gens qui mais maman n'a pas de cadena. Expliquez-moi bien que maman n'a pas de cadena et ça, il reste n'a pas de cadena. Heureusement, tout ça peut analyser. Analyser, il y a mon ami maman,
n'a pas au moins 2 minutes on me expliquer biso nanu ko ça moi analyse na makambo union surtout o eleki nyonso yo misusu balobi mama wana veiller mama wana asunoli bana kangela bana misusu babi ba RS misusu boye et puis gouvernement pe sous yo bi misusu kamya ba bambongo monsieur babi a payé $500 monsieur babi $12,000 monsieur babi na cimetière place bakuna on a kitambo donc marabe belé bimi donc on a 2 minutes on a payé on a bi expliquer ce moment bon na o ngala okolo bezabo omoni lelo etolandaka mboka na biso premièrement pona keno na kaya bayer na locataire nae parce que bayer na locataire neza ba conflit na bango ceux qui bayer akangaki kadena eza bayer asalaki mabe en façon na passer ngana oki kolande na ko lobelo ko ngana ebité mais c'est que moi je dois parler oyo ezali ya nini ceux qui totali kozinda ya batu premièrement moi je dois condamner notre l'état gouvernement na condamner bango na condamner gouvernement na condamner gouverneur à Ville Kinshasa parce que na mboka na biso kirage ya la raté ko tsusala ba terrasse ba fungola ba mai po ba mai lekeza la raté ezana ba terrasse o ezali eza ya ba 1 mètre mais mabele kota etikala ba 10 wana ko kangani nte tozwi balabala o basala ya 24 o euti selemba o euti peine ezokita ezaka balabala teza terrasse mais ça la ba dégâts gouvernement est bien. Le rôle du gouvernement est de faire par-ci par-là, de solo banini. Ce qui est dans ça, aux autres les taxi faut pas solo. C'est pas normal. Bah est bien on va conscient. Là si ba full union sauter ça. Là c'est pas full union sauter ça lingo lobby. Mais à ça l'équipe pour ça on est allé penza premier na solo na kata ville Kinshasa pour ça l'équipe. Et à ça écoute l'Obama na ba lobela on a gimbute mo ba bien. Il y a un temps soit charmant parfum qui est pour votre fan de la masse mais ça va me la regarder pour ça yo zo les gana taxi zo yo kango totali babilo ko ba mai ndenge ko yaki wana mbule beti herbo yo kotala parce que ndaku nyoso te batongaka il faut autorisation de bâtir il faut ba ya batala place nous otonga ndaku otonga ndaku ndenge nini comment to ndaku ekozala balabala likolo lopangu na se. C'est impossible de faire des la terre. Mai kotaki. Parce que tu as des dégâts où ça la mai makele loane alaka mais c'est pas mboulou ko sala ba dégâts ndengwana. So ça ba dégâts ezali que non, mboka na biso ba ko zongola mabelete. Do ba salité leki mingi. To kotala so zo kenda wa ba plastique na ba mai ba kalamu ba mai ba ne comment pe ko lega no ko la plastique pour katino mai OK non. Ba milanga ba bouteille wana teme comment ba couche ya ba il y a 50 cm donc il faut les canaux les gars non pour nini que salité tondi gouverneur à mon angote il préfère bouffer l'argent donc yo ke no ka ke gouvernement dem dans sa base ya base nyonso tout so ba kufa za yenda za base nango et puis pona ko chola eza mawa ke ba kufi mais gouvernement la choli bango Acholi bango ndeni mais quand on explique biso na oyo makambo siko biso olinga ki analyser ça acholi bango na neni mais quand explique gouvernement choli bango na sens nini lelo batu bakufi batu bakufi na nombre bakufeli wana souci ezaki batu bakufi soki 46 na mbula 46 bakufi 46 toyoka 46 bakufi mais place gouvernement choli na ndeni na uti na matango ya bandalo wana mais moi j'ai nayebi ke cimetière kitambo basi bakangango depuis 2002 et ça l'a raté bakundaka batu na ndenge ya kobomba manenga fraud nga papa na nga bakunda wana ba papa leki na bakunda wana koko na bakunda wana père na kutu li place bakunda ebunga ba remplacer mutu na oza sikoyo akoza ata ba 15e personne o mateli tata na biso ba papa leki na nga bakoma mikuse balaka milai bakoma bana machombe donc ba kata bango cimetière comment ya ko kata donc botie mutu nanga bakundi mutu yeba ke lobi nango bakozenga ye batie ndambu quel que soit basali bakavo bani papa ata basali kavo lobi nango bakokata kavo otika la ndambu so okena cimetière kitambo telo komone comment ndambu
gouvernement a conscient que non ba cimetière on a bakunda soka pesa ki batu wana honneur na bango ndenga lobi que non na kundi batu na honneur bakufi deuil national au pesi mo deuil national à 2 jours. Tu sais que tu fais un deuil national à 2 jours. Et ça grave. Hein? Deuil national à 2 jours. Mais na deuil national à 2 jours au kamati ba cimetière wa malonga okeko kunda bango te. Soki ezalaki bato ba théâtre ba musicien ba kumisaka bango kana métropole. Le rôle les amoi bato ya mawa bato pasi cimetière ese kangama polo binango ba zenga bana wana bakoma mikie. Eza mawa mingi pour gouverneur ayebi que cimetière wana bakangango. Tout le monde na Congo ayebi bakangango. Mais eza mawa cimetière eza pas même na bureau. Cimetière qui tambola na bureau. Bureau ya la raté. Eza raté. Bureau eza te comment na sanzete. Bureau so mbule beti nini. Bato ya Panzani wana bureau. Donc mutomba comment o azui cop na chumo libulu na akundi mutesili abendika mwa bato wana bachape na bata DGLK wana pe bafandaka. Na batana pe bafandaka po balia mwa ba 100 francs bureau eza raté. Merci beaucoup, Wanezaki, analyseur, Hakim, Azap ingénieur, Yalingaga, le bon moment, mais avant d'aller à maman, père petit, Christelle, Makamou peut analyser à l'objet, puis qu'il a fondé le mémoire au cimetière depuis 2002, l'autre en 2018. Donc, c'est-à-dire que bateau bakuna bafrodaka. Bayiba koyiba mais et au sas qu'on est l'état na biso oh yemo rappelle sa loi bakanga cimetière mais yemo peut soit appeler autorisation bakene ko kunda quelque part eza église tende mutoke au samarama bango yango na loba l'état epesaki kaka mbongo etiki organisation bilomoko bosala organisation je ne pense pas que l'état vraiment a pesaki parce que kuna qui tombe besoin moins cher. Ils ont moins cher l'église parce que ta maman là bande va une église ça coûte bana 5. Je pense que sur l'été c'est un bon hôtel église na ngeke kunda na ngoka bana wana église ça est fort au boni baba honorer bana wana malgré l'été petit contribution mais église est participé ma kasi donc moni hein ne faut pas tout là tu ça l'état et lamba ya pembe pour ça l'état te lelo na mboka nyonso tout soki lelo l'état azui charge alobi ke nazui ebembe wana na kokunda yango apesi kambo tozo kende na expliquer bino parce que nga na yebi o pesalama j'ai un ami obi uta braser ko la famille na bango bakufa 4 bazo kende kokunda bango l'état ba ke non comme nga nazui charge ya bembe oyo achaki bango eloko l'état zwaka so abiki na zui charge na alobi déjà na tie deuil national pour na bibembe wana ça veut dire l'état face charge na bango na nyonso tout aoki ko kamata mbongo te a remettre bino boko ndoluka bokunda non mais bango sko ba pesaki bango mbongo $12,000 pesi bango mbongo bazu 3500 monsieur bazu 6000 ba nombre ya bato bakufeli ba pesi bino mbongo na bino mo ke bo organiser bo sala organisation na bino moko ba cercle l'état de mtu sombi l'état peska mbongo organisation nyonso tout bango ba sali combien de bibembe o ekufa awawa o toyebi ekufa babengi batu bakundi bibembe l'état zo lekazo pesa bambongo abiki nga na pesi bino cercle na pesi son place akokunda parce que so tobi lelo l'état ko babona pesi bino 12000 na 12000 mabele za ya l'état l'état ko pesa bo savana ko pesa bino place bakokunda bino eza boy na ba compagnie to mona ngo un fonctionnaire akufi na nini bo ba non ça va les compagnie pesi bino place bo bokunda eza d'abord grave na loko ezali ke balobi ba pesi ke loko esalami deuil national ke bakamati mbongo ba pesi bino famille bo sala matanga ezala raté deuil national batchon peu par rapport ba check ezaki hier les 8 non 2 jours voilà hier les 8 batmisu ba yeba date les 8 les 8 ebi ke ezaki jour batu bakufa na nini na zigida omonyo po ebiter mais on n'est pas parce que on aura ngoté on va profiter na bateau bakufa qui est martyr de bateau kufa qui joue à martyr de l'indépendance na bateau bakufa qui na zigida ya on monde ba pesi bateau 2 jours parce que kokufa la bateau belé na mboka ka aboué olobi nini kokufa la bateau belé na mboka soki totali nombre bateau bakufa na zikida na nombre bateau bakufa na est
au bakufa na est ezali plus que guerre mondiale. Mais bakufa tilelo. Bakufa tilelo. Est ce basi ba programme date moko pona bato wana. Guerre on est silité. Si de ba programme. Guerre on est silité. Batazigina de chez les canons batakufa ka ebele. Tozela. Guerre wana no silité bato bazela kaka ti nombre koka après bakokisa. Ba ocha jour et timé kotaka alam so ba ocha jour bando kanisa bato bakufa ka. Vraiment merci beaucoup. La moli en tout cas awa to akine na débat. Bon pas débat mais biso toza pona côté la mututé, toza pe pona oboma mututé, toza nde apo toluka na toyi banane. Toluka toyi ba date ngo mais MOP et comme bangisanga ya Christelle. Le 31 décembre. Janvier, en tout cas, le 4 janvier, jour de Bakoufagi, tout le monde est mois de janvier, en tout cas, ils ont un moment où il y a bando qui batala sous décembre, tu vas comme moi en janvier. Janvier, c'est un moment où Batebe Bakoufara. À Kinshasa, na Congo précisément, tu as 3 fériés. Surtout bandit quand côté janvier le 4. Et puis 3 fériés, on a appris qu'il y a le 4 janvier, le 16 janvier, le 17 janvier. Dans le 17 janvier, on a Lumumba et mort de Baksa Marie Missam. Héros Lusus. Oya janvier à Toro, tu habites Moutarotti Gabiso. Janvier paye. Marie Missam paye. Qu'est-ce que vous avez fait? Vedette chrétienne, voilà. Père Petit, la bien maman. Ou la niba maramnion surtout les cas débat analyser abimisi babilo mususu maman ba cimetière gouvernement maman nini yo moni honné. En tout cas, Freddy Akimbe, c'est regrettable vraiment. Il y a comme on a tous na capitale, tout va le quoi, on a fin fond. On a bamboka moboye. Tout ça parce que le pays na biso Congo est mal construit. Pourquoi je dis mal construit? Exemple bête. Ce qui me par période il y a toi na langa boto CP là. So bandika saison de pluie bas. Chose grave au pays na ville comme locaux là, n'habité inondation na Libotour wana na ville na habité to pesa ngo kombo ni mal construit, soit des abeli biso ba chinois ba tonga tout be maïtonda. En tout cas, ceux qui na liboso tel de vie maïtonda bona botour. Maïtonda yé moko gouverneur na biso yé akoki ko tata kangi maboko atali azongi. Soit des en fait c'est normal parce que toi qui na chantier. Et là on te dit qu'il y a chantier na Kisasa, et loko ici la tête, bien loko na chantier. Toi qui na 5 chantiers, 5 chantiers, on peut essayer, on peut tenir, on peut qu'à chantier. Donc c'est regrettable hein? Tout ça. Moi personnellement, on a condamné ça. Mboka na biso, le gouvernement na biso plutôt, ils ont mabé. Le gouvernement na biso, ils ont bien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à cause de que Mboka ils ont mal construit. Tout le monde a érosion les lots, tout le monde a érosion. Tout le monde a autant de morts chaque fois. Ceux qui s'il pleuvait toujours, tout le monde a dit non, autant de morts, c'est pas bien. Allez-y comment tout le monde a cas où tu connais la maman a couvert 5 bana. 5 bana les maman n'a pas couvert 5 bana au bazar même famille. 4 au Bakweli Mir na orphelinat. Ça fait 9 morts. On vient de découvrir tout à l'heure ensemble avec parce qu'on était là. On a vu 9 morts. Vraiment, c'est regrettable. Condition bakunde li bana bako kunde bango bangote. Condition bakunde li bana en tout cas, je vous jure, mon entier en tout cas, nga personnellement na leli. Ata mbo bako kunde bongote. Faut bana o bakufi na place ya mawa cause na ozani ezani mbule koti et BBC lupango etondi mai chose grave et si kabana na badinda ki mai ezakaka parce que gouvernement na biso eza wapi ezo sala nini premier ministre pe ayewana amoni azu solution nini pona ngana ngamona ke no soki bana bango kunda bakunda bana ko nsa bien nasi bato ba mona bilibo na ba cercle bakundi bana en tout cas dommage. Faba kunda baka batimi ni babwaki bango na kati bazipi mabele engeza na kupimi ba filmer na bango te ba cercueil moko en tout cas je sais pas je manque même de mots à dire pour na komona bakunda mi na façon ana bakokunda mape na nécropole les bakunda ba nécropole ezaka te bakunda ba musicien bakunda ba homme politique bakunda ba théâtre non eza pona ba tunios tout surtout fait partie na mboka eza mboka na biso nécropole pezaka na Congo bako luka pe espace bazi bakundi bango wana ke bazaka ke non
bateau bazar na qualité au fort qu'on a place boye qualité au bas qu'on a non c'est pas bien. Franchement je suis contre, c'est honteux. Comment on a mboka mbiso munene boye capitaine de voir quand on a fait fond n'habite na benga mboka nini. En tout cas, je manque même combo ya ko benga mboka en tout cas, ça fait très mal à Kimbe. Ça fait très mal na makambo nyo surtout ezoleka. Le ko ezamboka na biso petit à petit to lukaka moi solution. Malin menabi que vous avez belé oyo bozo sepelate yo akimbe yo zoloba ozo telemela makambo ani c'est le moment na ba aventure ba kisaka kana gouverneur na ba loisir na ye aleki na TV pour parler que azo buka bandako batwana nyoso to za pembe na mai est-ce que l'état sa tongi place mo pona ko chabatu ozo mona ba ndenge ozo ma façon zo seka batu ke na ko bu bandako nyoso to pembe na mai na zo buka l'état n'engazana tout ce monde l'état tonga cité peut-être azo préparer kotonga non encore obuka oui obuka là sur côté bon batongi ezamabe mais avant obuka il faut boluka no solution ya Gombe solution ya ville ndenge mais ezotonda parce que mai batera senyo sur ville eza bouché ce qui mai wana ville etondi et comme on refoule les autres qui tina cité donc on rebuka na yo wana c'est bon to boité ba érosion et banda ko mela banda ko lia batu depuis quand est-ce que vous trouvez là une solution de un dédé ba famille mo comme ni mbula mo utako ebe traper na 2017 famille mo pe kufa kaboye neto so se rappeler nango papa na tikala ye moko papa na kufela bana 3 na mois si miracle ndako ko mbula ne beta pe na 7h banaka 7h du matin. Et c'est là, 10h, 11h. Papa na ya kuta akena ala ninga za kolalika na musala oyo kuti bana mosno na bana bakufi kuti de ba obimisa bon yo obimisa na se. À part wana donc mboka na biso bato kufa na ka ba mo bali wango soko lande lengo ndire mbeza makambo ya mulili yonga mama mboka na biso akimi na kokosolo ngote solo lango parce que moi ça la moto parce que bando raisonner bato bakufi na mbula bato bakufi na boye bato bakufi kuna na ndako ekoya kuna chantier oya ya matonge bato so bando raisonner makambo mo ka bato so ba perte ba vie mo bato so kufa kaka boye so bando landela makambo na zo za normalité donc mboka na biso ezotambola mabe makasi akimbe donc soto biso bano koto bandolo mambo ba bando finga bisa pamba te ba finga biso te po bango ba mo ba yebi eza ngoli ba finga te parce que bino na yebi bo finga déjà akimbe yo tika analyser ka loba aloba ba vérité bino linga ne bato ba loba ka boye nde bo moni bango danger bani mais biso linga ka to ça au milieu du village to linga to ba mabe e uti wapi ceux qui mabe ezali to loba mabe ezali ceux qui malamu ezali to loba malamu ezali net mabe bo to loba mama wana bairesi wana okangaki porte ya lupango et porte ndako kupona nene et puis okimina mobali na yo siko mwen bairesi wana mama bairesi on toloba batunzamba sunga kaka kungo ebonga bato basomba ka ndako na bango ba vie au futela esilobe botonga ba oasis ezali bani bakitsaka bandako ngo bato bazonga na ba primo be ba pesa ta bato ba crédit bon ndata ko futa ngo ndam de façon que bato bafana na bavanda bien pona ni bairesi roza na kamo basona katana mona mama lupa na mona locataire na et comme il rend dans côté ici maman ya mwana wana côté si bande connaît comme ba problème surtout ba biso ba oh les sofoute là o sona kina mama lupa na o comme na difficulté o tika bano na ndako pa bike akoti nikelo mona tena dans la toilette akosa la moi no mabe en tout cas bairesi ba comme na mité mabe to la non na ba Molière TV ayora bairesi na asopeli mona locataire na ndani ma moto olandela pani o ba discuter kikaka neti bairesi wana nde na omona aza mama okangeli bana muninga ni pasa robota tonza mto bota te noka ma yo moto zaki na cimetière kitambo mama mo wa beli liboma zo le lazo donc alobi ngana zo lukaso le skona chiluba na mnona biso bibishka bishi ala skona chiluba zo ba nzambe na ngai nazo luka bana nzambe na ngai ngai oyo nazo luka bana ngai komba na zana mwana ta moko te ozalaki wa pitangu bana o 5 bakufi mama nazo kima mama lobango atana chiluba Chiluba Aroya, c'était comme des 17 donc 18 voilà. Tokomi Koshite, Naibi, de bonnes choses ne durent jamais. Naibi Gebombo, Akimbokati, j'étais obligé à Okata. Émission, mais pour te clôturer bien,
analyser dans un mois tension non moi kotopoyer akobeta na mutu Père Petit bazotala yo abonné à CLTV et CL News abonné à Force TV 243 olobanene na moi synthèse moi muke poto sisana ofantika ba staff opesi mo ba numéro bani nabi ke abonné su bo tala ba site ke site des sites wana site mbinga ba site kilo bo s'abonner pour ça la bien so bo ko s'abonner to bando ya lisusu ko lobela le poto za poto lobela ka mambo za vérité to lobela ka réalité to yo ça ba polémique mo ezanga tina tips to ka to lobela ka réalité so tali ka pour des sites wana ba site kilo on a bien site mbinga so bo tala ngo bo ko s'abonner trop et ko ça la peut bientôt les to lobela ba réalité parce que bino ba musika boye ba les kana Congo te ça dit biso mtoza ane to yesa mito pesa bino à la découverte to faire découvrir bino nini ki nango etambone ni mboka etambola donc to lobaka vérité parce que to zapeka to ara poto to lobaka vérité donc ba dédicace na ngai na fan sakapa dadi mavungu vungule Medi Makenzi Mystère Poutini grand frère propre Tony le Prince 0044 ma copine privée Xi Teddy 0033 et ma copine Joyce ainsi va la vie 0033 à mon vieux propre le seul et unique en son genre quoi Francis Eweta babi zala zala quoi code de loko pamba venanga i balobi showman tout ça quand de kanaki oh je reste Peugeot bongo tiaya bongo bikande ngo sola so ça petit na bongo po na leka leka et ça la paie bien à qui me pas à et ACP la pour ça la paie bien moi attention moi nene mais analyser en photo zoyer à part to zoyer vraiment ce qu'on a ndenge vraiment to sola mamboka parce que na ndenge na on on dirait ça mambebe les fois yaza muto aboleka déjà donc ça dit oyo premier numéro donc bobo mona mona ekaka ba loba na ekaka ba bimsaka ba vérité mende bilo za rasu moni mudaye na ba vérité ali beaucoup mokandela beaucoup mo luksa beaucoup mo rabu porter disparu boké bokangi bani botika mona bala batu mais yé pas ambingati wana parti ni impair oh tika boy impair wapi oya mobutu ekufa ekufa tezali parti esali mingi na mboka oyo umeli pendant 32 ans oyo bota ba parti belé tozo sekwisango parti wana ezonga soki mabe oyo ba papa na biso basalaki toluka to bongisango na malamu basalaki toluka to bakisa mwandambo yango moni tozolinga impair to tombolango ezonga na place tango ezalaki moniere yo sane na muto moniere ezali si na ba opposant en tout cas, on peut pas monnière on dirait comme un net ka bon mo distraire ba tunesi monnière ensemble. Ma bandi peto bon ma bandi. Analyser aussi si batu ba tala yo na éviter un mot par rapport. Bon, et là on a zoloba na pesi mama oyo. Mama oyo akufeli bana o na ebi nzambe acha kimia na motema na e na eloko esalami po na eza pasi. Acha kimia na motema na ye na landi bayer soki otinda makate na mokiloza la bayer okomi bayer na ndenga mutu makasi linga nzamba cha omwanini et puis eloko eza il faut to andoko mana eloko moko ke olingi kozwa ndako biso ba locataire na ba bayer to lingaka to kendaka na l'état parce que soto comme na l'état be biloko boye ko sala mate parce que na l'état ba ko pesa yo place nini yo ko linga limite à bayer limite à nani. Mais comme tu as banda kundengwa tu boy l'état d'Amelar tu liala biso moko na ndenga police yango wana leki bongo bon na lobby na ba peuple congolais au bazan na pays étranger bolenda Congo et kozinda te poto zali to kotombola numéro na yo po na boyi ngana Christian to ma problème pesa numéro na ye numéro na ngai 085 plus 243 85 00 62 962 plus 243 85 00 62 962. Voilà, on les a analysés, Hakim, Binomboebi, biso za pour na kochava micro, oya za pour ça le lobby na e to linga ming vérité pour to linga bongo seulement ngana yo pe to pe na sukati. Voilà,
voilà tokomi vraiment na suka ya émission na biso journal lelo nga na oloba kaka ba o ba mona ki mabe o Christelle na kimbe batengami no totengami te toyisi bino vérité o elezaki alimbisa o pa moneza bien o zapi na ba suggestion na ba numéro na biso eza toujours eza na to ebike ba numéro na biso eza kana ya kofinga bafinga ka ya kokumisa pe ya kokumisa ko pesa pe ba remarque ba pesa ka mboka na biso kande to ba mboka etambola bien te so mboka eza kimia te mamni to zala na ngokaka bwe eza na okandenge surtout dans le mois de janvier za mois moko eza ba stress makasi mama to kanisa ka ebele pona mboka na biso na ba mpiaka lisusu après bona ne kande zala ka bwe dollar ya te na maboko dollar va me bungi na franc congolais kutu e mona na te lelo otola mki to zaki na 16000 to comme ça na 16700 to ebite lo biso to lamka na 17000 dollars ngo mati da mbongo elimo na ngoka na maboko en tout cas na mama o mama veuve o abungi sisu bana 5 en tout cas nzamba pese ka makasi eloko prière nangeza kanzamba pese makasi parce que akokolela bana été perte wana na epte soki akoko umela na mukilo donc so nzambe tete oyo kaka sango ke mama wana azali susu te mais biso so to prier na bande biso ba Hollanda na bika bande ko na so balanda biso bazana motema mawa makasi surtout tant ba mona ba image de to lobele ka ba olela tout ba olela kaka ba mama ba nebele ba mama ba yebi pasa robota nde sala rasiko kufeli bango 5 le kata moko on baka moko et souvenir na bandola tala ba misusu mais obota ba na 6 moko abiki ata ba peso 10000 ata ba peso 5000 4 garçons na fille moko donc bota ba na 6 abota 4 garçons na 2 filles atika ce qu'on a fille na ya liboso tous les 5 bakei en tout cas ils a passé moi na suka za na 7 ans donc ils a passé nzama pesa monka makasi mbote na bino nyonso précisément la papine de la meso propriété privée depuis Paris Nassir sango pesa ke mawa chimene qui a la coûte kolela Billy Kuluma mokonzi CPI mama Weston babi mama na taka ba Weston tant on a bête que les solo na vraiment za na Kinshasa ozonga déjà kaming te alelaki vraiment tama pas que le grand frère na wa maglelaki susu alobaki peso à 8 ans pour rendre maman wana visite merci à Carmel qui tamba la karma o mobabi moi ça n'a pas la taka ba Weston parce qu'on a ndinga Paris moi à Lemba merci nayo merci à Adio Diogène Gabi Panzo pour les bons à gaz na gaz donc boza et belé bolana ki biso bolana vraiment biso Michelin pour le grand saoudien na bosanité ba o pe na bosani vraiment na bosana kaka parce que moi comme on peut comme on solo le pli bon comprendre que émission ça vraiment trop mabanga te émission ezaka ke ko raisonner kaka mboko na biso ndezo kende netinga bonne na kotala la talia madame nanga kovo akimbe batu bako loba batu bako ganga batu bako sala nyoso tout bon akovo akimbe gros coucou toi tu es notre sémé qu'à nous bisous bélé batu bolo babu kanga bosa le petolinga basa ngo bozarate siko bokomo zela to boyana ça va totala na peso peto boyana ngo mais madame nanga kovo akimbe aza toujours Landry Futila nzambe akaluka David Lutete gauche, droite, et Zara, Wana, et puis la Bible surtout Trésor Maloulo l'Anvers, Karine Saka, Bénédicte Tulesa. On a préféré vraiment Roger Massananga et Bino combattant. Bon, mais on a star là, on a biloko. Bateau baro lobanet ma bé pour Nabiso 2018 total non l'analyse. Bino combattant on a bossa makam. Biso côté to ça pe musala et aux bien. Tukutani na deuxième numéro oyo ezoya ekozala nini bidone boyeba merci de caméra na CL News tout ça bon na Gaulois o soka fandi alobate mais imaginez me ça makam na moni pe susu Dieu merci le seul comédien mutamaboke oyo afilma biso ka na Netska maboke kitoko Sadara le maestro
kwamba nitakupenda.